jour ici quand nous sommes besoin bozo biso bozo capter biso na ba téléphone na ba écran na bino to pesi bino ba mbote belé na chaîne na bino de référence Congo Suisse Télévision et en plus ne zappez pas, abonnez-vous massivement tozo continuer et puis to loba ki émission na bino to ko continuer puis to ko lobela kaka na émission na bino ki toko tozo tala to solo la yango to ko solo la masolo nini masolo to ko solo la lelo za masolo santé oyo to ko yambela bino moto monene pharmacien monene oya abengami na kombo ya papa Mobwala Lundu José aza pharmacien oyo ko lobela biso état de santé ya bana Congo, état de santé ya bana Afrique, état de santé ya bana Europe ko yeba ndenge nini tokoko bandenge nini tokoko se protéger contre maladie oyo to yebi biso na actualité ezali COVID-19 yangwana toko yambela bino mutu oyo akoyebisa biso comment est-ce que tokoko se protéger na kati ya maladie yango yangwana to mbangu na laboratoire oyo ezali laboratoire MK laboratoire KM, recherche de produits, recherche et production pharmaceutique et cosmétique phytosanitaire. Yangwana tozo ibisabino sans plus tarder tozo lobaka kaba bonjour tozo senga tozo pesa ba bonjour esika yemoko numéro 1 ya chaîne oyo maître John Simao motema ya mama Micheline esika oza papa mbote na ebele bana nyonso à Londres bana nyonso à Paris na zotala Guy Schengen esika ozali ba mbote na mwasi na ye Chana Kalombo esika ozali en tout cas ba gros bisous de cœur avec vous. Na bosanité ba partenaire na ngai na kata Chypre Glody Malenga nazotanga yemoko Alex balobi mwana mukie mes patrons Alex esiko zali ba mbote belé yemoko Voldi mwana mukie na bangenge na ye esika bozali sans plus tarder tozo yambela bino pe tozo présenter bino pharmacien na biso oyo to yambi na mokolo lelo akoyebisa biso ndenge nini tokoyeba lo ndenge nini ya ko se protéger contre maladie oyo ezali COVID-19 ezotungisa monde entier mobimba. Sans plus tarder tozo yambaye. Bonjour papa José. Bonjour mademoiselle la journaliste. Merci papa toye kokuta na kati ya centre na yo o ezali laboratoire KM. Laboratoire KM elobi nini tolingi toyeba mwa mukie na kati ya masolo na biso to solo la yango. Bon naibani mingi na kombo ya Kelly. Bien que prénom nanga ya José mais naibani mingi na kombo Kelly et comme nanga za Mobwala na dui K o ya Kelly na M Kelly Mobwala laboratoire Kelly Mobwala. Voilà, toza on a laboratoire Kelly Mobwala et ABC biso qui aza laborateur et aza pharmacien siko toye comme ba pharmacien toyebi misala ya ba pharmacien ndenge zala toyeba nan papa pharmacien toyeba musala ya pharmacie obandango wapi o tangelango wapi parce que toyebi ba pharmacien lelo toyebi batu baka ebele ya ba pharmacien toyeba et source na yo ya musala na yo. Bon ngai nazali pharmacien na tangi na université de Liège na Bruxelles na Belgique donc nazali muta promotion 9 juillet 1974 nasali ba étude na ngai ya kuna. Et puis après tant on a joué avec ça na fongoli saki liboso officine ngai ezalaki na avenue Kasavubu numéro 128. Alors après na 79 na zongi sous na poto na ko parfaire ba connaissance ngai pendant ça la industrie pharmaceutique parce que loko ezaki nanga touché mingi mboka na biso tozali na banzete ebele ba plante médicinale et tout ça na ebele mais production ezalité alors on a un peu ko sala moi spécialisation pour na ko yeba ko zwa makoki pour na ko sala mosala ya bongo la banzete ya bakoko na biso na mino na bakisi. Voilà ko yeba ko bongo la banzete ya bakoko na bakisi.
Non, c'est-à-dire naïko n'est pas un mindele. Donc naïko les pharmacies habituelles. Or la pharmacie on a tout ça la botanique pharmaceutique. Botanique ça veut dire bah plante médicinale. Or mboka na biso etonda na banzete. Donc le combo etonda na banzete. Alors il est ici aussi à nous autres pharmaciens congolais tout le cadeau mettre babilo qu'on a en valeur. Donc il y a un toujours biso toujours ça la pharmacie. Na ya mindele na ya boya bakoko na biso to komisi yango lokola ya mindele to komisi en sous la forme galénique ndenge babenga. La galénique moto transformer banzete en comprimé, en sirop, en suppositoire, en injectable ndenge stolingi. Voilà, to ozo bongo lisa banzete na bakisi oyo nyonso tangi wana forme nyonso ya sipo ya injectable, donc c'est très fantastique. Tozala na ba moyen te, mais tozali na makoki o na ndenge toyekolaki pour kokomisa forme ya plante en forme injectable oyo bakoko administrer na moto. Voilà papa José, yo moko yebi actualité mikolo eza ya COVID-19. Actualité à makasi eza monde entier, c'est la pandémie oyo ezo taqué mokili mobimba. Bato bazoye bate nini bakoko sala pharmacien au créé. Hein? Et loko nini oyo déjà au créé attaque pharmacien na pandémie oyo ezo taqué bato awa. Donc il y a COVID-19. Bon, le laboratoire n'étant vraiment pas équipé pour pousser des travaux très poussés, tout ça que se servir dans Babylone, que tout ça sur place, pour d'abord OMS à lobby, que ce qu'on a en beaucoup. Donc tout ça les solutions pour désinfecter, mais ça quand tête ou bien d'accord ou bien non, bisous tout type de molécules, tu as vu que molécules union sous protéines qui fait réagir là. Donc bloqué. Et puis tout sous ba antiseptique oyo etangami ke ezali antiseptique pour na kosala ba biloko ya tout quoi. Il y a pas na kokanga kisi. Donc tout sali sous forme endonasale. Endonasale, c'est-à-dire au tia crème yango na zolo de telle manière à empêcher pénétration, il y a virion, donc il y a virus, il y a zolo, pour il y a un lieu de prédilection, sur le côté de zolo, et provoquer bangine, et provoquer l'infection à niveau, il y a des branches, comme il y a des difficultés respiratoires, tant aux gens à oxygène, nous autres, à moto, ils ont oxygène, au perdre. Donc, il faut voir où ça la prévention. Mais il faut qu'on associe à ma médication. Oyo, ba minganga ba opesa binologa siko ba ba mingi. Comme ça l'association, il y a ba dérivé à chloroquine ou bien même hydrochloroquine, na ba azithromycine ou bien na macrolide musus, ba antibiotique. Ba biloko wana ngai pharmacien na yo opesa yango te, munganga muta opesa yango. Mais nga pharmacien a une solution palliative, pas protectrice, et puis qu'on empêche pénétration endonasale. Pour empêcher pénétration endonasale, wana, baby biso to la tabakash ne. Parce qu'on a bakash ne wana, biso to zola tango, mais yo pesi kisi na yo lobito tia na zolo. Eza pareil kaka na ndenge atana lati cache nete, donc qui soit et permettre que maladie soit. Mais écoutez, il y a là des molécules tellement à l'aile, c'est-à-dire des molécules réactionnelles. Ce que une molécule protéique, il faut précipiter. Donc les barrières normalement ils sont infranchissables. On a des exemples. Parce qu'on est du corps médical, on est là pour aider la population. Chlorhexidine, il y en a 4. Mais pendant le cas chlorhexidine, il faut de la gangue. Même à tous les virus. Puis c'est aux molécules azotiques où il faut réagir dans la biguanie des molécules. Donc tout ça, les biloko au saranate, pourquoi na kamati oyo na ti oyo na associant on a tel élément. Par exemple, le uréide non cyclique.
bino boyebi yango te mais biso bapharmacie toyebi donc bainitie bayebi ke eloko wana moto asali yango asali bien eucalypto loba kolobela bino eza na kati donc eza tosali sur multiplication ya babarrière mpona koempêcher pénétration ya babiloko wana osala biso mabe donc makambo oyo otuninga soki par exemple tokosala comparaison na nani na yango na bamasque non c'est-à-dire masque c'est bien mais baparticule virale eza tellement okomona yango te ekoleka nango na bamai ya banani ya bamasque mais tandis que mpona affranchir barrière chimique c'est difficile. Voilà papa José tomoni mpe batraduit praticien bazali yo oza pharmacien mais batraduit praticien mpe bazali oyo bazoyebisa biso lelo baplante boye bomela kongo bololo bosala boye bozongisa boye siko mpona yo oyo oza pharmacien ozokoyebisa biso nini par rapport ya batraduit praticien parce qu'il y a une différence entre le pharmacien na batraduit praticien mpo bango mpe bazocreye bakisi na bango yebisa biso nano bino na batraduit praticien le pharmacien et le traduit praticien il y a encore une différence là-dedans. Une différence ya munene parce que nga par exemple ngai mpona de diplôme en pharmacie et bien ça c'est justement un travail de fin d'études sur la toxicité ya bakinine ya chloroquine na ba hydrochloroquine na passé devant un jury na sali grade cursus académique batraduit praticien basali yango te et puis eloko mosusu mama ya munene ngai nayebi soki nasali kisi nayebi soki nati x milligramme nayebi pourquoi nati x milligramme et nayebi devenir ya x milligramme na nzoto ya moto donc pharmacologie ya kisi nayebi yango toxicologie na yango toxo médicament ils éventuellement toxiques à une certaine dose il faut naïebisa motunga nabi ko mekate o kamata kisi en dehors de telle dose donc biso il y a le codex qui est là et puis naïebi par exemple que molécule telle na ko associer yango na molécule T na molécule mosusu te parce que il peut y avoir ou bien inhibition c'est-à-dire de diminuer ma casse ou bien synergie moko potentialité c'est comme ça que kisi et comme ma casse ya trop et ça les mutu mabe différence babilo que posé par la biso ya wana et puis biso souvent tout travaillera de concert et en harmonie avec le corps médical c'est-à-dire les médecins moi tant médecin de muta ko sa biso le feu vert pour la que médicaments ils allaient acceptables ou pas malgré l'analyse tout ça ça parce que pour les médicaments ils sur le marché il faut les cas d'analyse n'a pas contrôle mais va traduire praticien n'a évité ce que les gars analyse n'a pas contrôle c'est ozo permettre bana mboka te balandi na biso ke bazwa ka bakisi ya ba traduire praticien soki kisi pharmacie et outils na ba plante tango bandaki ba la théorie des signatures mais bango pezaka na ba plante yango na kasiko mais bayebi ba molécule nini baza ko tirer na ba plante dans une plante il peut y avoir cohabitation et ba principe actif et belé nyonso tout ça rendre mon côté vous comprenez mais tandis que biso tant bazo la biso par exemple allez tout par exemple moko nzete moko wa eza na biso ebele mundaindai na bandundu wa bien mundaindai c'est le rolfia ça là on va qui se prendre attention eh bien je vais vous dire une chose il y a plus de 30 ans que j'ai quitté l'université mais il est le chimie dans mon université tous ça va nzete musuba vinka minor ils allaient à pervenche et ton dinango de Madagascar chimie na yango na université donc ça on continue toujours à étudier donc maintenant tu comme un nivellement moko chimique et intellectuel oyo eza ko pousser biso pona ko yeba le plus sur les plantes médicinales et leur rapport pona nzoto na biso moni mais ba plante ya bakoko oyo malonga mais ezali
sinon tout ça la recherche te o pe bazokendaka na baplace ya bokoka bazozwa pe balobiko mais cause ya médecine na pharmacie ezani sauver la vie humaine. Ce qui est le connaissant de sauver la vie humaine, sans risque. Mais pourquoi pas? Mais ceux qui ont sauvé la vie, ils ont tiré des lésions. Allez, supposer par exemple, le bilan de va toyer baraté, ils vont provoquer des lésions au niveau de rein. Or, ils sont qui rein à eux, bébé. Vie na ici. Hein? Puis c'est d'épuration, élimination de toxines, tout. Et ça m'a sauté au vivre de Guinée. Si papa José, yo pour ça la baki c'est barin. Tout ça la baki c'est pour dépurer l'organisme, c'est-à-dire qu'on éliminer les toxines, nyonso, ça bon fonctionnement il y a des organes vitaux. Les organes vitaux il y a une autre à part le cerveau parce qu'il y a un va toucher un autre et bouger. Les poumons. Si on a le coronavirus, on battre les poumons. Poani yango ya nini oxygène. L'organisme a besoin d'oxygène. Oxygène on te donne na mon pépé. Et si mon pépé est pur, il a salité. Donc filtre pulmonaire, il faut les aller bien. Ngai na sala baki si pona ko sukula ba poumon. Pona ko éliminer, ko mettre en le corps sur une voiture d'entretien, ba changer filtre, voiture comme le cola neuve. Na sala baki si pona organe c'est très vital pour l'ambition. Le foie, usine à détoxification, la toxine surtout, tout absorber. Il faut foie. Et ça la biotransformation en gros. Donc, ce qu'il faut est bébé, au lieu de faire la cirrhose, le cancer. Bon, biso tout ça, on est pour la foie, de telle manière, action à d'épuration, et ça la et puis, surtout il y a sécrétion à ma bile pour avoir la bol fécale pour éliminer parce que rôle ya pharmacien zali à ça la bakisi pour dépurer les autres pour éliminer la toxine. Alors tant que bimisi ba sucre na niveau ya foie pancréas et ça on a clé pour la régulation du sucre et puis comme ils ont sous glande morpée et bimisaka pour la sécrétion, dans le niveau il y a un canal, il y a quoi version je n'ai pas dit, le sucre pancréatique et vous savez maintenant la bol fécale pour qu'il y ait la toilette normalement. Donc tout est fait avec coordination. Vraiment, bandeko batali bazota la biso balimba yeba vraiment logiquement ba kisi nini oyo yo pharmacien au salaka papa José oyo salaka puis maladie nini oyo oza déjà na plus de 30 ans yo moko lobi awa expérience ezali maladie nini oyo penza déjà biki ça peut ba témoignage je vous assure que c'est que ba témoignage ezala parce que au sali déjà expérience eza déjà oui bisa biso maladie nini oyo biki saka par rapport à ba kisi na yo. Et puis, bah, témoignage combien ont déjà espéré pendant que au sala musala na ya pharmacien. Bon, écoutez, normalement nous avons été pendant que le bix maladie, bah toi tellement ébélé, bah tellement ébélé. Et bon, par exemple, pendant qu'on faciliter d'épuration rénale, qu'on normalisait le transit gastro-intestinal. Comme ça veut dire qu'il faut qu'on supprime la mauvaise haleine, qu'on facilite la défécation, tout ça. Anti-hémorroïdaire, on a besoin de tout ça. Hémorroïdes, il faut oui, mais on a pas anti-hémorroïdaire. Bon, mais hémorroïdes quand même, tout ça, il y a un go, na maïre et mindele, mais n'a pas dit beaucoup. Voilà, et pas tout ça, il y a un mariage, ils ont rendre et ba service ebele bakisi na biso kosu ezaka bilo ko wuti pa ya mundelete ezali banzete na biso peza na kati bakisi ya makila pona bana biso baza anémique puis c'est transfusion sanguine ça coûte énormément cher or biso tozana ba justice ya seconda awa to sangisa na ba extrait total à sang hématopoïèse c'est-à-dire régénération ya makila
suppression ya anémie tozosala yango bakisi wana nyonso ozotanga ezali awa yango wana bokozwa baimage nango mpona kolakisa bato et puis de toute manière tosukisi wana te tozokonye koameliore par exemple oyo ya makila tokoluka ti tokóma na bana oyo ya anémie ss tokobakisaka eloko moko eloko wana eza dans un pays africain ouest africain so tokosi yango na kisi na biso boye c'est fini bana drépano bakomi normal tosala bakisi mpona kolongola batashe basi na biso babebi na bilongi tosala bakisi mpona kobosa basuki mpona kokalme bamino mpona basinusite mpona basoin gynécologique basoin intime. Voilà toyeba bakisi yango sikoyo eza wapi mpo toyeba ndenge nini tokosala yo moko okopesa biso mpe ndenge nini toko bandeko na biso baninga na biso bakomona biloko bayeba ndenge nini utilisation ke kisi oyo kombola ngo boye ekozala malamu mingi. Bon, topena nani momisa wana totimo ba assortiment ya babiloko moko toke na covid eloko ya liboso covid na biso mpona kosukola maboko yango osala nini osali ezali suspension donc osali boye omoni komi ndenge moko d'accord okamati yango okotia yango soit na éponge soit na boîte ofangusi nango maboko ubie yo moko mpe osukoli nango maboko mo moke oyo ya formando nasal yango oyo non oyo ezali excusez-moi je me suis trompé formando nasal yango oyo donc moto akokamati yango akotisi na kati ya banarine oyo ezokoempêche ke pénétration ya virus wana eucalyptol voilà eucalyptol na babiloko nyonso ya mpona koarrêter progression na ye ezali kuna na kati alors oyo tosali banzete ya biso moko awa biso batata na bino tokomi na baage oyo tozala badérive mamaladi mingi ya prostate to awa nzambe apesa biso moringa yango oyo pharmaceutique omoni différence entre biso na batradi praticien tananga moringa nanga nayebi te soki oya kopusana de près mpona mona donc capsule tokamati poudre ezobikisa maladi ya prostate yango wana prostate oyo ezobikisa maladi ya prostate bandeko balandi na asi oyo bozomona oyo eza lokwa bapreuve à l'appui ya bakisi ya pharmacien yango tokonseyaka yango na oyo mosusu bamindele da mados mutasala yango eza base mpe ya nzete pigeum africanum komona yango tadena wana biso te bato osalaka mais tokonseyaka bato mpona soki aza na baproblème wana associé tolingi batoyeba surtout oyo batashe wana banduta batashe na nini oyo rhumatisme oyo mpona basi ya mikolo Mélanie yango oyo Mélanie c'est aussi ma deuxième fille donc napesa koma bana na ngai donc nasala yango mpona kosupprime batashe na baride Caroline mwana ngai ya liboso ezali mpe mpona batashe mpona kobongisa poso moni mwa poso na ngai soki omoni ezali boye parce que napakolaka kisi oyo depuis 1986 ti lelo donc mpona babeauté ya basi na biso mpona kolongola banduta mpona kolongola batashe mpona kosupprime babouton baacne babiloko wana nyonso tu yango oyo en plus na baride na bapate doigt oyo esalaka basi awa ezalaka matata mpona kolongola parce que awa badérive ezali wana eza badérive ya huile de vison na badérive mosusu ya squalane donc mpona bongisa bilongi ya basi na biso hémorroïde papa José oyo hémorroïde wana esalaka bato
hémorroïde na biso yango hémorroïde KM biloko ya mindele na surtout biloko ya RDC banzete na biso yango ezali tellement bien parce que et à la fois il faut supprimer ba proctite ou bien sur ba fistule aux ba pota na anus na kangi pota sur ba douleur inflammatoire na kangi yango parce que na ba dérivé moko awa ya banzete na biso ezana ba propriété moko anti-inflammatoire sans être corticoïde. Donc ils ont un effet qui benda pe comment est-ce qu'on appelle ça soda na biso comment leucocyte globule blanc. Donc il y a pour attaquer cause ya ça la passe. Alors tout ça sous une simulation moko il y a hémorroïdé, c'est-à-dire anneau rectal, à niveau il y a biso ya bassin assez pour maquiller les cabinets parce que makamomi il y a kisi pour que nous ça action il faut maquiller mais mayango na et si pas sizali comme ça kisi il ça la action na yango alors il y en a yango pour te supprimaka ba douleur dorso-lombaire ba passion et ça la rabatuna mi Congo donc activité ya kisio mususu yango wana donc et ko permettre moto oyo batorvanga moite mu Congo kataninga na pasi boye na ba fatigabilité générale voilà papa José toujours mon na ba kisi apé belé mais toni to baba kisi oyo surtout pona ba soins vanitaire wana ya basi bakisi oyo gynécologie oyo pona mwasi bonzoto ya mwasi ndenge nini ekokozala propre kisi nini oyo ekoko gynéco yango wana moi na discuté les amis depuis c'est un médicament qui a déjà fait ses preuves na ba cas belé za ba affection d'origine bactérienne ou bien une affection d'origine fongique, c'est-à-dire des champignons. Notamment même des garnerelles, tout le monde a canabiloko. Donc ils ont le comoko. Ils n'ont pas de solution, c'est-à-dire au faire bouillir maï, au dieu 1 litre d'eau, laisser tiédir l'ango, et puis au quantité il y a 20, il y a l'autre tout le monde a cuillère à soupe au-dessus dans 1 litre. Au bon ça on a un lavage intime matin et soir. Il y a un lavage intime. Oui. Pour supprimer l'infection. Alors, pour la prévention directe, pour le rapport sexuel ou bien pour le même contraception. Surtout à Napenza. Pour la maladie, tout ça, tout ça comme patriote. Pourquoi on appelle ça? Voilà, patriote et en haut. On est à Ponanini, patriote. Patriote, il y a un missile Scud. C'est-à-dire, ceux qui ont un microbe, ceux qui ont un microbe, un missile, un patriote, et un patriote, on a tout ça. Il y a un pacola dans le milieu vaginal. Voilà. Et puis, il y a un pénis. Pour faciliter destruction, il y a des germes, la destruction, il y a sperme. Les deux. C'est mieux. Les deux, c'est mieux. Et puis, et là, ils apprennent à retarder l'éjaculation. Retarder l'éjaculation. C'est ça. Justement, on anesthésie. La pharmacie, c'est ça. Tout ça, on anesthésie. Tu anesthésies par voie, donc l'orgasme est nous quitter. Et c'est ce que recherchent les gens. Voilà, c'est ça. Patriote. Voilà.
bandeko balandi bino mo bozoyoka lisolo na biso ezokoba na kitoko ezokende na kitoko bakisi eza ebele bapatriote eza babiloko ebele bino moko bozomona bozotala kamera yani mpena bendela biso mpena bakisi yango bomona lolenge nini banzete ya mboka na biso Congo ezosala makambo moko mosusu donc tokamwa papa omoni oyo insecticide malaria te kozila ozwa malaria te kolinga te malaria yepa na yo mais composition na yango biloko nini ezali awa soki na biloko etaba eza na kati ondimaka etaba eza insecticide non mais pharmacie elakisi biso ke noyo moko eza na feuille ya nicotine na tabakum eza na mapropriété insecticide mélangé avec tel et tel ozwa effet ebele o biso awa lokola nzamba ayeba ke malaria eza maladie moko endémique apesi biso toute une panoplie ya plante insecticide le tabac le pyrètre soki na Kivu omona pyrètre toza na ba déris toza na ba tephrosia toza na ba loncocarpus donc le problème eza nini gouvernement abengisi ba pharmacien boye baza na ba projet tosali industrie pharmaceutique to exporter biloko made in RDC et puis to rendre service à baninga déjà suppression en malaria économie ya boni to sala pour na l'état na biso. Voilà bandeko balandi en tout cas tozozwa ba surprise awa makambango leki kitoko mingi mais faute de temps balobi télévision ezala radio te donc bomoni bino moko bomoni ndenge nini papa na biso José za pharmacien a lakisi biso pi a démontrer même koloba ke non ba kisi oyo eza ya ko salama awa na kati ya Congo et puis na Congo Kinshasa ba produit oyo ezo salama awa même ba na banzete nini banzete oyo eza na kati ya Congo c'est vraiment fantastique tozo peso kobi vraiment tozo koba na suka ya mission na biso tozo pesa mot de la fin na papa na biso et puis apesa mon numéro na ya téléphone ba contact o baza na mikili bon, le mot de la fin c'est Izanine. Ba aider biso to mettre en pratique biloko to konde koye kola na mboka ya baninga pour na peto bongisa mboka na biso. Les moyens ba préciser moyens ko bongisa ba machine, ya ko benda matière première, ya ko monter ba laboratoire. Tout pharmacien est capable de fabriquer un médicament. Voilà, tout pharmacien est capable de fabriquer un médicament. Numéro contact na papa bako benga yo. Bako yeba nini pene okopesa bango ba produit le lengeni. Numéro contact est facile. Na WhatsApp. Ezali 243 plus 243 99 11 52 867. Sur Balingi Vodacom, plus 243, 81, 812, 71, 51. Sur Balingi Tigo, et comme je connais Orange, ils allaient à 243, plus 243, 89, 86, 31, 111. Et c'est le pharmacien Mouboula José Kelly, ancien de Liège et ancien de Los. Voilà, merci. Nous tendons vers la fin de notre émission. Solo Lango, en tout cas merci na bandeko balandi nyonso bazaki attentif ya kolanda biso ya kolanda ya koyebe loko nini o tolingaki toloba eloko ngo tolobeli yango eza makambo ya santé biso no stoyebi ndenge nini tozo tungisa mana mitungisa miya makambo COVID-19 tokosala lolenge nini mais papa na biso José amemeli biso masolo kitoko amemeli biso makambo kitoko o ezali ba produit eza ko salama na kati mboka na biso Congo
bomoni ndenge tolakisi yango pe ba produit oyo ezo permettre te un virus wana ya coronavirus et pénétrer na kati ya nzoto ya bato et puis ba désinfecter ezali ba kisi zebele oyo lakisi biso ndenge nini ya ba kisi ya rhumatisme ba kisi ya ba hémorroïdes de toutes sortes de kisi en tout cas na sepeli mingi na ndenge bozo landa biso. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Na remercier tout le monde au bazo landa biso na ngonga o na minute o tozo tanga kombo ya papa na biso John Simao motema maman Micheni Sikoza, merci, le grand merci Sikoza parce que vous avez permis quand même ya ko landa biso na ngonga o esika bozali. Très bonne journée et à plus à vous. Merci, bye.